Bandeko nanga boye ebele bandeko nangai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle. Bandeko nangai bobenga ba numéro na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet et salami na penza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio. Bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali ko sala mona emballage botala oyo ezali ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali ko silisa rhumatisme ba pasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na yo mela chaque jour et ko sunga yo bandeko na ngai ba pasi wana nyonso ko sila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma benga rango sinda oyo ti oyo yango pesa na 20 sachet na kati soki omeli yango ezo silisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezo ko sila cholestérol peso kitsa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama nanga boya ezali bio et konami na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na téléphone ya mama Mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga oko trouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama Mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobas epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele ko raté ti oyo te e ko sunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga poda kolongola mwa obésité na bana na biso et puis te oya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino meko pe boyebi toya kapamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo okata na o oche déjà Je te l'attends. mais okata na ba Ah, je veux. mbote batata bamama bandeko oyo nyonso balingaka sous les baobas bambote vraiment bon début ya semaine vraiment losako na bachef coutumier na biso bambote ebele bisika biso bizwi bino bonsoir bonsoir bonjour ça dépend air nini okolanda sous les baobas oyo epesami na humble servante na bino la danoise vraiment bambote ebele basalam ebele na bandeko na biso musulman basalam penza basalam bisika bizwi bino nzamba lola bakopambola bino ala pe amona bino et puis tolobi bayenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo Kintwadi na bandeko na biso kimbangiste vraiment toute tendance confondue
vraiment bino nyonso boza bienvenue na sous les baobas. Bande konangai toye kaka ndenge toyaka, toye ko solola, toye ko lamsa conscience ya ba maman, vraiment to lamsa conscience bande konanga ba maman, ngai pe na elongo na bino nazali ko lamsa conscience na bino nzela moko. Bino moko boyebi avant to kota na kati ya lisolo na biso, tozali na mupepe ya sika o tozo ko benga live together. Live together eye wana pona elongola solitude na kati ya société na biso, eye pe pona restaurer ba famille o bazali séparé, eye pe wana pona kolukela bas mwasi bien mobali molongani. Bande konangai vraiment sous le baobas nazomona bato ebele bazoko hésiter, surtout ba jeune fille bazokanisa ezaka pona ba mikolo. Non, live together e bandi na âge ya 18 ans. Bino nyonso boza na âge ya 18 ans ya oza adulte, omoni ke ozali prêt, ozali prête pona komema vie ensemble na mobali na yo, na copain, na copine, na fiancé, na makangu. Omoni ke olingo za na molongani, benga na sous les baobas na 0044 74 59 62 52 17. Okozwa la danos en personne. Et puis toko solola vraiment bande konange zo le katakos dandinga mukete e bele to sangisi bazali nesengo koti kala bongo te boya ebele na ko senga kaka nazo senga toujours na ba papa, vraiment ba papa ya mikolo nde bazo pesa penzala danoise moi pasi parce que balingi basi ya génération na bango te, bazo linga toujours basi ya bana mike, vraiment ezali pasi awa na poto basi ya bana mike balingi mibali pe ya mikolo te. Yango vraiment yo papa avant obenga ngai réfléchir ce que comme moi si oyo yo na ye écart ezali ya 15 ans ya 20 ans en tout cas ko benga la danoise te ngai ba mariage mingi ko sangisa mingi ezozaka ba écart plus ou moins 10 ans 5 ans 2 ans 3 ans, mais ceux qui yo moko na nous réfléchir papa nyonso ko benga nga please bo réfléchir ce que mon ezoluka moi si écart eza ya munene ya ba 15 ans ba 20 ans vraiment na boite boya na bino mais boko umela parce que ezali moi pasi komona ba bana basi na kati ya poto balinga ba écart ya bongo, mais bino nyonso bozali bienvenue mutu na mutu azali na chance na ye. Bande konangai boza na se ya sous le baobas baleka ngo pamba te moi kopa ti kopa café bino mo pe boyebi mikolo yo toza na ti na biso citronnelle toza pe na bulukutu bo benga bokozwa ba coordonnées mboka nyonso ozali oza na besoin ya ti wana benga na yo bakotindela yango na poste pe okozwango eza na prix moko abordable. Vraiment lelo tomela na biso nga pe na zwi kopo na ngai bon vin blanc, vin rouge, pourquoi pas jus d'orange, jus d'ananas, jus de mangue. Vraiment les karanango mai bobo sanate to komi na été photo mela mai mo ebele vraiment et ça la ratakos na katia na ndenga mukete bon ce que ozwa ki nanu te kozala pressé te stopper ngai kende kozwa mai na yo et ça la bien moi ko poti na yo et les karanango vraiment bokene na angel.tv boko kuta ba forme nyoso pe ya bati ezakuna na apesi penza azoko yanola ntina ti ba efe nango na kati ya nzoto soko koti na angel.tv okomona yango en tout cas okosepela makasi koyeba ti o tango na melakango efeni esalaka nga na nzoto ti bo na melakango neti ti o ezoko tekama na kati ya sous le baobas citronnelle yango ezolongola ba graisse na nzoto ezolongola ba bouton ezosisa ba cholestérol vraiment ezali bien bulukutu yango ezosisa ba articulation ba pasi na ba makolo ba tututu ezali kosilisa yango bandeko nanga ezali bien. Lelo toye kosolola ezali ndeko na biso mwana na biso azali kaka na âge ya 28 ans abengaki biso alobi la danoise beta lisolo oyo ezali mama nanga mais zala kaka anonyme na kombo ya famille yango pe tokosala pona olamsa conscience ya ba mama likambo mama nanga sala ti lelo tosepelaka nango te yango esali biso pasi lelo tomoni ke mama na biso abali mobile mususu biso tokedeki te yango tolobaki toleka tolamsa conscience ya ba mama. Bandeko ndeko mwasi ndeko mwana na biso ya 28 ans asili kobenga biso avandi précisément kaka na kati ya Angleterre na Londres abengi alobi mama na bango asili kobala
alobi ezalaki boye bandeko na ngai tolanda attentivement vraiment to partager puis bo s'abonner belé bo tia ba like ezalaka ba salutation bo pesaka la danoise mama leki na bino olinga te wana penza bien signé mama leki na bino alobi papa na ye azalaki penza pembeni ya pasteur ba proche ya ba pasteur o bazalaka moko pe ba memelaka ba pasteur ba sac ba tielaka ba pasteur ba bible ba réunion penza ba dicarpe ya ba pasteur papa na ye azalaki moko na kati ya église pe ya munene awa na Londres. Alobi mama na ye azalaki na protocole et puis abandaki pe koyemba na chorale ya ba mama. Babandaki kosambela na église wana ba umelaki po mwa mingi ba boti bango misatu na papa na bango. Alobi tango ya azalaki lelo aza na 28 ans, makambo eleki tango ya azalaki na 20 ans. Alobi tango azalaki na 20 ans, nzoka nde mama na biso akomaki na makangu na kati église. Kaka na même église wana akomaki kobima na mobali mususu pe abande kosambela kuna yebe azalaki na babisala pe kaka na kati ya église ye azalaki na côté ya ba sente ba biloko moko bongo kobongisa ba courant ba kobongisa ba singa ya koyemba na kati ya église na bango. Mama na bango akomaki lokola kobima na ye bango pe bana bayebaki te papa na bango pe ayebaki te. Bandeko na bango ka bandeko kolala kolamuka mama bandai komene vie ya normal na kati ya ndaku abandai kolakisa mobali na ye respect ko respecter mobali na ye mobali palingaki mwasi na ye mobali wana zaki ba mibali oyo bakota ka penza kala na kati ya Londres ba mibali oyo basalaka ba mbongo ebele donc mobali wana zaka na mbongo basombaka pe bandaku na bango na Congo vraiment bengisa pe bandeko mwasi na bandeko mobali ezali mbongo ya mobali mutu esalaka makambo na nyonso. Mais bino moka boyebi toyebi te mama na biso soki yaki lukoso ya nini soki problème ya nini bandeko nanga nzoka azwaka mobali mususu na kati ya église akomi na ye kobimana mobali wana bandeko nangai tomela na biso oyo asasombaki tina ye ya citronnelle ou bien ya bulukutu vraiment tomela ba ope bakomela mai o bakomela moins vin blanc moins vin rouge en tout cas tomela pona to apaiser ba température na biso ezalaka tokos na ndenga mukete wana la danoise. Bandeko na ngai tozo continuer ndeko mwasi azui makangu na kati église mais asalaka na protocole kota ba mama ye na protocole azali wana pe na ba activité belé ayembaka pe na chorale ya ba mama azana mobali na ye pasambelaka na église ne bandeko botala ndenge makambo ezoleka na église eloba frère Patrice alobi na kei na église na kuti mokili na bimi na mokili na kuti bato ya malamu bandeko nanga bato ebele bayebi bonzambe bavandi na kati ya bandako yango ba papa ba mama soki bozo benga na live together kocha na ba maso te ke mobali wana kendaka na église mwasi wana kendaka na église ezali motema ya mutu église ezali kolongola makolo na yo te okei koyemba na chorale okei kokomba église okei kosala quoi que ce soit ce n'est pas ça l'église ezali motema na yo bolingo yo zali nango na ya bato parce que soko zala bolingo okoki kokoma na niveau mama na biso akomaki te bandeko nanga boko yoka pe kosala bino pasi pe mawa mokili o eza na mawa te mobali wana balaki ye na Congo abalaki bauta na ye na Congo bakaskade bakoti Angola bakomi na Allemagne esimbi te baye kokoma awa na kati ya Angleterre précisément na Londres awa babeti bambule ebele nzamba ekopambola bango bazwi mukanda lelo baza na ba nationalité mais tala makambo ndeko mama asali azali kobima na mutu oyo babenga bango neti ba tout travaux
na kati ya ba église ba bongisaka ba singa courant ba biloka mike nde papa o ya moni abima na ye mobali azalaki na niveau moko te na mobali na ye mobali bandai ko banga mobali ne ko pesa mobali na ye respect parce que mobali nazaki na ceinture ya pasteur mukolo moko boyeka kolala kolamuka bandeko na ngai. Sorry, j'étais nazo rappelé, hein, nazo pleine émission. Bande konangai, bo excusez-moi, mouké bino moko boye bozana c'est à sous les baobas, place à mon pépé à bien, donc ngayo yo nazoluka masinga yo sokolo takingana loto mama ya katolingana na biso tomona baparent na yo ton futur mari na yo sokolo takingana ndoto mama ya katolingana na biso tomona bapasteur na yo. Coucou, boya ebele, na sous les baobas, life together, boya, bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents, ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinaliso ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana no ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, to zala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka, malembe, ezali maladi moko, ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, eko bengela o ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobas live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele le karakara ndenge wana sikoyo ndeko mobali abalaka mwasi na ye bandeko na Congo abaye ba cascade kande na yebisi bino ti lelo bakomi na ba nationalité est-ce que mobali ya ndenge wana mobali oyo yebi oboti le bana misatu oyo yebi pena malamu vraiment ko traiter na modèle wana ata zalaki mobali mabe ba mama to kota na moi conseil soki omoni ke libala ezo simba te bima na malembe bima na yo na malembe kende mais ndenge nini yo kozana kati ya libala ozali ko mema vie na yo lokola soki eloko ni ndeko mwasi wana to lobaka même mboka la bango azalaki musingombe ba bisingombe bazalaka kaka ba kote kaka neti na ba manyanga kaka ba kote kaka kuna donc mwana mwasi wana za musingombe vraiment luzitu o balaksa biso na bakoko na biso na ba chef coutumier mama na biso azaki na luzitu wana te mobali wana azaki mobali ya Équateur au contraire ba mibali ya ba Équateur kutu baloba ko bazamba mobulu nzoka nde ye na kati ndako abaloli je soki mobali ya bimi ake musala ou bien ake ba cop ou bien ake voyage soki bana ba ke classe a koti saka mobali wana na kati ndako bandeko nanga eloko apasi yango wana na mena mbetu o bazola na mobali na ye soki koloka soki nini bandeko nanga ezolekela ngai la danoise pour ba hotel ezali mama oyo nyonso azoyoka mongongo nanga salaka makambo boye ba mama botike eza mabe ozoko bebisa vie ya bana na hotel lelo mama wana bana bayina ye pe akenda na libala mususu aboti pe bana mususu te bazo bandeko na ngai azwi mobali akotie na ndako bakotaka na bango basalaka na bango bambula pe leka nango bagumela na bango na mobali wana
parce que moya koyeba te ba période basala ki ezate jour musu mobali ake musala moi malaise esala ki ye azaki déjà na moi malaise parce que boye bakaki na ndako oyo bazo tricher moi mupepe kaka ya maladie ya mabe ezalaka mobali abande koyoka penza bien te moi tension na ye komaki période moko moi komata moi kokita esali bongo mobali alobi nazonga kaka na ndako nake kolala na yoki penza bien te kokota koti afungoli pe ndako bandeko nanga mama na mobali wana bayoki ye te mobali wana bazaki na ndako ezaka bandako ya salon na se ba chambre likolo tia matina bescalier yoki ba bruit o binombo boyebi soki mwasi na mobali bazo sangana ba bruit o ya nyamu wana papa wana yoki yango yekuta lobi lukola mwana ngaza na 20 ans le msu mama na bango azate akotisi kope na kati ya ndako bien ndengeni oyo makamni nazoyoka apusani ayoki makelele wana kati ya chambre na ye mbala moko fungola porta kuta mwasi na ye na mobali wana na frère wana bandeko papa na biso akweya evanui AVC mbala moko ebanda ye wana boyebi nini suite bandeko nanga eza pasi pe mawa tombela lisusu esalaka bien parce que makambo boye bandeko nanga eza esengo te bo partager vidéo oyo ekomela ba mame belé o bazosala parce que to ba mame belé bazosala ka makambo boye ba trichara na kati ya mabala na bango et puis ozo mema mobali wana tina kati ya ndako bandeko nanga eza esengo te eza bien te ce que moni ke yo na mobali na yo akomisaka yo te place yo lingaka kokoma bima na malembe kende bimana malembe kende surtout bino bato bozo kenda ba église mais tala makambo bozo sala eza pasi bandeko na ngai ndeko na biso wana asali malera moni mobali akwei ye na makangu na ye balata bilamba na bango basundola ye na kati ya ndako babima na bango bakenda bakima batika na kotika papa na kati ya ndako ye moko nzoka nde AVC beti ye makile matie na mutu il fallait babenga ta ambulance bamoni basundola mobali na se mama wana kenda kima makambo wana elekaki à peu près na ba 12h 13h papa wana kweya wana lala ti bana na ye mwana oya beti lisolo aye kozonga na ndako na bango vers 16h botala banda ba 13h ti pe à peu près 3h du temps ileka muto kosunga papa wana zate mama wana akima na mobali ne bakima na bango asundola mobali bazata bilamba bakima mwana wana tango aye akuti chambre ba parents polele papa na bango akwaya na salali na sete aningisa papa na bango papa aza kopema kaka me azoloba te basoi makila na zolo abenga ambulance abengi mama na bango telefone ikangama abengi mama tiki ba voice mama yaka papa mama eloko te telefone ikangama ba ambulance baye bazwi ye bakenda ye basali opération na muto mais malheureusement papa na biso liboko na likolo donc atambola kaisu bien te atambola malembe liboko na likolo elemba maloba ekima akoma koloba avec difficulté mingi akoma ka kokoma na liboko oyo akoma kaso likambo linga expliquer akomi bande ko botala makambo boye ba memi papa na hôpital opération makambo tututu awumela sali plus ou moins 3 mois na coma avant ya kozonga ya bomoi lié siko tango papa ba memi na bilance wana et ko koma ba 18h mwana ne pas zaki parce que zaki na 20 ans à la ndeki papa bango l'hôpital et ko koma ba 18h ba 19h boye nde mama zo benga oh na yoki ba peine na yo ngala zaki na chorale na zaki na répétition na kangaki téléphone alors biso to kokuta papa awa kwei ya solo bande kondo kia mwasi azolo bana mwana lokwa zaki te iya solo papa na bino alobi papa to kokuta papa akweya mbetu na bino mama yo mto bongsaka mbetu na bino désordre bilambe panzana
papa koya na se te toke bo babi papa sali AVC makile tondi na mutu ba yebi te vraiment soki papa kozonga normal mama nazo bare kaka atika ba ye aye kozonga na ndaku asali lokwa likambo ezate bana pe ba yebaki eloko te papa na bango kaka après mama na pe akendaka bate batali eka na koma wana bazongi entre temps azo continuer na ina mobali wana azo continuer bandeko nanga papa tanga ye kozongisa sikoyo mémoire ezongi bakamne so ezongi nde sikoyo bandi koloba alobi oh naza awa naza ndenge nini bana moko bandi koloba mama na bino aza wapi namona ye te azoloba ka malembe bana babi mamani abali koexplike bango ndeni ya kokuta mama nde bana balobi yango tomonaka tonto wana toujours ayedaka mama asele bacourse bandako tokota hôpital ye kaka moto yaka kotika babiloko na ndako bamai biso tokanisaka kaka ke azali ndenge asambelaka église moko yango loko oyo ozobela azoya kosunga nzoka bana na basilika bayi koyisa mamaba balobi biso na yo tolingi yo te bima yo nde kobima na kati ya ndako papa soki abongi biso tokovanda na papa awa yo kobima na kati ya ndako mpo na papa alobi soki abimi hôpital akovanda na yo te bandeko na nga soni esali mama wana ala fe akokaki suta abandi kosenga bana na ye pardon oh non abandi kaka kokosaka nde tokosaka papa na bino mama na bino papa na bino boyebi te nalinga babi mama pas jusque là papa benza kweya ngala isi baona bi mais il fallait bofunda la police non assistance à personne à danger bakanga ye bandeko nanga bafunda la police te mobali wana loba te mais bakei ti koyebisa pasteur avandisi mama wana na papa wana na église alobeli bango balobi baotikala te mais nga mpenza so nazali na place ya pasteur nabengani bino na église na kati bino bokosala su musala moko na église te soki bokotikala bozongi bandimi simple mwasi okoyeba na korali te na protocole kotelema te mais pasteur wana atika na ye bango na protocole misala bango basalaka malgré sololaki na bango eye kosala ke papa bongi ere azongi na ndako antuka mama bimaka na ndako bana wana ya 20 ans leki na ye balandanaka 19 ans na leki na bango asuka azalaki na 15 ans na ya 15 ans ababoyaka kokepa mama ya bango kaka nde papa bango atikalaka maladi oyo ya 20 ans bundana koede esalaki kutu moyen tanga université musika ezalaki te azwaki ka bacours ya kokatakataka na banque mpona azala na papa na bango bapapa bango mpe loko abengisaka bandeko na ye bandeko na ye mpe balekaka ere moko mpe baye kotikela bango biloko kaka boye na ndenge lelo 8 ans ndeko mwasi abima mpe na ndako lelo papa bango akoma mwa kosidebrouye moke baleki na ye wana mobali mpe akola ya mwasi wana mpe azalaki na 15 ans 23 ans lelo papa bango sikoyo bana wana bakoli na bango bakomi bamosusu bake na bango na bauniversité papa bango sikoyo atikali ye moko nde famille na bango balobi te parce que aza vraiment na kotambola na difficulté koloba na difficulté baye kobengisa ndeko na bango moboya mobali na Afrique auti pena na mboka basali nyonso akoti na Angleterre awa yende mutu akoma sikoyo kovanda na papa wana alors mandeko mama sikoyo mwana pasi esali ye mpona nini bavanda sikoyo mama wana ndenge akenda bavanda na ye na mobali wana bakontinue baactivité na bango na église wana bavandi 8 ans ensemble nde moi oyo kaka wa dimanche au samedi ou passé nde bapaster kaka les mêmes pasteurs wana abalisi bango bandeko nange eza pasi nayebi te bolème so basengaki pardon parce que nzambe alobi ya pardonaka na ye mais baacte ya bongo na kosenga na bapaster na biso biloko mosusu bodozaka yango bosalaka yango te parce que papa wana esali ye mpe pasi ayoka ke le même paster wana oyo ya bandaka kosambela oyo ya memelaka mpe bible un jour lelo abalisi couple wana et puis abalisi bango alati bango babague yango wana ndeko mwana alobi la danoise nasepelaka na masolo na yo malgré na koli na ngai awa na poto
mais na ndako na biso to banda koloba lingala na sepelaka na yo kaka yo yango na lobi la musa conscience ya bandeko na biso surtout ya ba mama en tout cas biso nde to botama biso misato boye to lobisaka mama na biso te amonaka biso te donc nga lelo ata na boti bana na nga akomona bana na nga te nga lobi te bolimbisa kaka boyebisa pe papa limbisa ye kaka tozaka bato mokili bobongisa bokonzi na likolo mwana na lobi la danoise soki nzambe azalaki mbele bapaster wana basali makambo basali te vraiment bandeko na ngai likambo toyelaki bino yango wana na pokwa ya lelo vraiment bo partager ekozala bien pona kosilisa bino mo boyebi toza wana tozali kosunga ba mabota tozali kosunga ba mabala vraiment boya ba papa oyo bazali ba blessé de guerre kotikala yo mo na kati ya ndako te eza nango na ntina moko te basi nyonso bakokani te basi ya malamu mpenza mpe bazali bango tozoloba ke basi nde ya malamu ebele baza na libala te basi ya mabe ya basorodiongo bango nde bakanga mabala na mibali oyo ya basorodiongo bango nde bakanga mabala mibali oyo ya malamu bango nde baza libanda yango wana ndeko na nga kolekisa ntango na yo te komitungisa mate komituna bakestion ebele te parce ke bamutu bazoloba ye eloko ya bakongolais esibaka te eloko ya bakongo ndeko na ngai bien sûr makila bakongolais eza na kati ya nzoto me towumeli mpe na poto soki tovandi ata bino mo plus de 25 ans na poto bamentalité na biso mpe échange eza kaka te ke tozotikala kaka na bamentalité akala te boye ebele na live together bengala danoise okomisa kombo na yo tokolukela yo mwasi oyo abongi na yo na bakritère oyo kopesa biso et vraiment boya na positivité oyo basambelaka binzambi bokota ba jeune na bino prière avant kobengala danoise ba oyo basambelaka ala problème eza pété ba bokota moi 5 jours de prière par jour et ça la tokos na ndinga mukete vraiment bandeko na biso catholique boboto bondeko bisika biso bizwi bino pe bobenga ekozala bien bino pe bobenga na bino ekozala malamu makasi pourquoi pas boya ebele tokomi na biso na suka bandeko na ngai naza na mibali ya ba age nyonso surtout bandeko ya Londres ba jeune fille ya bana London bana fashion boya ebele naza na ba papa ya 42 ans na kati ya Londres 38 ans na kati ya Londres 40 ans na kati ya Londres vraiment ba papa 57 ans na kati ya Londres bazali na Allemagne pe toza na papa na biso 59 ans na kati ya Autriche toza papa na biso 53 ans na France kolobate ba papa 51 ans bazali ba papa ya 55 ans bazali vraiment boye ebele boya ebele toza na besoin ya ba papa ya ba 60 ans 70 ans boya pa toza pe na ba mama ya ba 62 ans bango pe baza na besoin bazo pe ba molongali na bango boya penze ebele bobenga la danoise je suis là du lundi au vendredi à partir de 16h samedi c'est toute la journée vraiment boya ebele je vous love wana mama leki na bino bolinga te naza mama leki na kotika na mama leki yo muto landi ngai ko hésiter te partager sunga ba mama ba femme mariée naza na ba besoin na bino bo soutenir musala oyo parce que tant bozo soutenir yango bozo batela pe mabala na bino botika la malamu ba love bisika bino biso bizu bino wana mama leki na bino la danoise bye bye. Bafati. Yawa. Non, comment ça? Centre médical ambassadeur pour Christ ezali kobenga bino boya ebele vraiment solution ezwami bandeko na biso les ambassadeurs bavandi na Londres bazwi likanisi moko ya malamu ba papa ba mama bandeko boya ebele basali centre wana ezali na Kinshasa précisément na Kinshasa boya ebele pona boya kozwa ba traitement ya bandeko na bino
oyo nyonso bazali kobela bolongo la souci solution ezwami bandeko na biso bazwi solution na idée ya ko aider bandeko na biso o bazali maladi na kati ya mboka na biso tozali kobenga place nyonso ezwami yo na kati ya République démocratique du Congo bo contacter bandeko na biso pour la solution ya bandeko na bino oyo bazali kobela ofuti mbongo na kati ya Europe basoigner ndeko na yo na Kinshasa. Vraiment pour na ba contact tozali bokoki ko contacter ba oyo bazali na Londres même partout na Europe tokotia ba numéro na biso wana tozali na papa na biso papa Pagé boko benga ye bokoki pe ko contacter papa na biso babenga pasteur Tino musika pete tozali na papa na biso papa Guilain yepe azali na biso elongo papa Guilain bokoki ko contacter bango bazali wana pona service na bino boya ebele bazali ko traiter ba maladie nyonso médecine interne ezali accouchement pe ezali vraiment maladie nyonso ezali soigné hôpital ezali bien situé et puis ezali très propre boya ebele ezada ba équipement moko ya makasi et outil na Europe même ba maladie ambasu bazali kozwa lobiko ba prostate pe ba papa bazozwa lobiko boya ebele solution ezwami. Oui, topesi bino merci bana Londres mbote na bino bisika bozwami. Et topesi les ambassadeurs pour Christ à Londres merci pour na œuvre kitoko au Saïli Biso centre médical les ambassadeurs pour Christ à Londres ezali centre moko esalami na ba caractère international ezali précisément na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Masina. Félicitations na bana Londres. En tout cas les bomoni ngai awa déjà bino les modomo na kati oyo ezali publicité ya lisekité nga na sana d'abord moto na belaki na beli makasi mele na komi na centre oyo bana Londres na moni telibiki na ngai monani po soin ya kitoko eza na kati ya Londres awa. En tout cas bana Londres bolemba biso te. Mama okomaki ya one nakumaki ya ndiko na mama simu pesa mimenga afone obuda oti na komini oti kana sina petro Congo. OK maintenant ndenge yaki ya oti boti ba impression les années par rapport à traitement de soir l'impression eza parce que eza kitoko parce que premièrement na mon hôpital très propre. Deuxièmement, accueillant kitoko. Troisièmement, misala ezosama vraiment malamu. Différence nyomoni bisona hôpital bakanisa